congofrance.com. Caméléon azali nyama moko bouye azala ba couleur rebelle. Caméléon azanga nyama moko bouye azali trop dangereux. Caméléon baliaka yete. Caméléon kobota na ye il faut amata likolo ya ngomba ou bien likolo ya nzete mulayi amibambi na se bana babimi ye akufi. Caméléon c'est nyama moko boye ako changer couleur na minute muke. Omoni ta bozolo ba makambo ya kamere ngana loba kamere depuis kala. Lelo oyo mbili tozana ba condition tozana ngote. Na sens nini? Omoni dialogue ya liboso oyo Tshisekedi aboyaka. Kamera la kaza quoi. Alobi toujours kende ba pesi kanyaka. Des places à joie Amida. Moi c'est Merci beaucoup toujours, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xWCongoFrance.com, chers amis fidèles téléspectateurs, merci d'avoir choisi Congo France pour vous informer, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours ici en Afro d'ici pour les soucis de vous informer pour l'opération Sabino. Toujours information et sur ça. Merci beaucoup Yannick Wenge pour la émission la Bino na Congo France Botala partout dans le monde entier pour nous avoir information. Il y a solo. Merci beaucoup. Toujours na papa pita ba séjour na ye awa na Jobour to betana masolo parce que a utaka musika na kwa Zulu Nantal to betana masolo vraiment to ça na ye awa na Afrique du Sud to betana masolo ya mboka na biso Congo. Bonjour papa pita. Bonjour ndonanga Yannick, merci beaucoup ndenge boya minga lisusu na tongo lelo. Bozali ko sala musala ezali komonana na pesi mboti mingi ende pa ya Didi Dipumba. Na musala oyo bino bondimi ko sala pona peuple congolais après monde entier bazali kolanda bino. Bon yango to yaka po biso tondimi bitumba oyo za bitumba Congo en tant que je suis fils du pays nazali mwana peza ya mboka. Na talaka ke lelo oyo naza na Afrique du Sud. Bana na ngai babotami awa bayebi mboka na bango te so batali ni TV boy papa where is this batuninga bisi bango Congo ati Congo ezalaka wapi. Donc baza ko comprendre te bakanisi ke bango baza ba sud africain or que toza na devoir yake bana ta na congé to mimi bango na mboka na biso bamoni baboti lokola nga père akufa déjà na tikala ka na mama bana il faut bamona koko na bango ya mwasi bayeba na lokola nga na mona bakoko na nga nyoso ezaka esalanga déjà esengo ata bakufa quand même que na mona bango to solana bango to lia na bango na Constantine no bakoko oyo babota baboti na nga bango mais oyo ya ngai papa na ngai akufi bamona ka photo bayoka yi kaka dans la mongongo basoli na mongongo mais mama atikali yango tozali koluka ke nzambe asunga penza biso batia biso ba photo partout balobi ke bandeko bakinda koteka babiloko na Congo yo pita to mona ki photo na bato ya ti merci bango batikala na photo nanga mais nga bango pe to tie bango na liste na biso kotoyo parce que komi changer bango ba obima biso tozongi tato kozonga wana siko to bando tuna na bino bozali kozwa biso ba photo na biso bozozwa ba kombo na biso pona tina nini bozali ko soutenir Rwanda toye mituna ezaka ya bino bien ezaka epa na biso. Jean-Claude Mubenga, papa Jean-Claude Mubenga azana ni pe pa ya Moïse Katumbi azana ni. OK, merci beaucoup ndonanga Yannick. Caméra balobi keza radio te. Na ebi Jean-Claude Mubenga Mubenga afandaka na États-Unis d'Amérique, j'espère aozala afandaka na Californie soki na boshani bien te mais afandaka na États-Unis d'Amérique. Abimaki awa comme combattant non azo soutenir Moïse Katumbi bakutani pe na Moïse Katumbi ko pesa ye ba mbongo bamoni ki encourager mutu moko boyazali na ba courage na ye après la ki Katumbi akezo kende ko mobiliser batu pona ke ba ko basala ba réunion ba biloko ndingona azui ba mbongo tout nyonso en fait yo comprendre que ndeko na biso wana azui ba mbongo na allié abeleli na monde entier que bosunga mbongo bazali na besoin mbongo moko boye baluka ndenge ni bako kubimisa et politique na mena pouvoir ba congolais ni toujours solo na yo boye bazali kotala biso makambo nazali koloba maloba ebima na munoko ya ndeko na biso Jean-Claude Mubenga ba PCP mbongo wana ne toujours loba na yo boye ba congolais ba benga ye batu na ye ke mbongo ekenda wapi taba timbeli ki aza aventurier aza muyibi akomi koya na kombo eke ba pesa ye mbongo pe baboyi ko pesa ye abalukeli Katumbi
okuta ba photo ye na Olivier Kamitatu, okomona ba photo ye na conseiller à son excellence Moïse Katumbi. Ozo comprendre wana nano azana ba nani rasta o azana ngolelo na mutute. Wana azali na libanzi. Ba photo ezali partout ba tunyo so azali kolanda ngo. Ta ba timbele ke mutu oyo makambo azali koloba na makambo azo sala eza deux choses différentes. Ba yo comprendre que azali escroc mutu moko ya muibi oyo azali koluka intérêt na ye pona ye na bana na ye. Oyo makambo nganda bundaka butu na moyi. Eza lokola lobby Jean-Claude Mubenga lobby a eu pouvoir na Congo et kozala pouvoir ya ye na bana na ye na mwasi na ye. Wonyo so na zai koluka ezaki intérêt na personnel. Tabe yo comprendre que tipo aza muyibi, c'est pour cela au monier ba lelo ba komi kosala ba mission contre Katumbi. Katumbi aza mutu mabe, Katumbi azali boye meta azali kozwa mbongo ya Katumbi. Mukatumbi azali mutu malamu. Yango c'est vrai mayebma a Jambon à Katumbi. Nga nazali koyebi so naza porte-parole valable ya monsieur Katumbi. Nazali Katumbiste o balobi ke Katumbiste soki otuni ngai Katumbi azali wapi na koyebi yo azali place boye azali komela nini na minute oyo. Donc makambo nazali koloba wana eza makambo vrai ba congolais ba yebi. Jean-Claude Mubenga abima asengi mbongo o mbongo pe oyo azali kosenga pe ba pesaka ye. Basangisa mbongo batunaka ye jusqu'aujourd'hui mbongo azali kobelela wana omemango wapi. Yango omoni soko ozoya na bitumba ozali na tension mabesi bana yo okoma na destiné na yo te. No mona bitumba o tozana ngoyo ba malfaiteur bazai belé na bitumba o tozali yango. Ya bitumba pe ezuita mulai parce que na kati ya bitumba na biso ba traître bazali ebele. Mbele Congo tokoma na destination nango. Muntu akobima kombata na ba courage ebele mesima na ye aza eloko moko boye azali koluka. Soki azuka eloko wana alimu lokola mulingi ya likaya. Soki na mincha zo soutenir nani. Ye moko ayebi place azali ye moko ayebi place azali nzambende azali mutu azali komo moni mama na ngai ayebisanga eloko moko ke bana na ngai na boti bino na boti mitema na bino te motema ya mutu etondi na mabe motema ya mutu etondi na masumu soki otali motema ya mutu soki nzambe azali kolakisa biso motema ya mutu mbele toponaka baninga oyo ya kotambola na bango parce que ozala na moninga na yo kanisike moninga oyo alinginga mais na kati na ye motema na ye ebeba. Donc yango nazali koyebisa ba congolais ke bolanda aventurier wana Jean-Claude Mubenga wana te azali aventurier aza muyibi azali koluka mbongo sikoyo mbongo azali koluka asi azui aboni lisusu eloko moko te batimbeli ye peke aza escroc ye aya kaka na dossier ya mbongo akoki jamais koya kosolo ata na nani na bandeko oyo bazali pembeni ya Katumbi malobaka ya boite so akutani Olivier Kamitatu azali kosenga mbongo soki akutani na conseiller wa son excellence Moïse Katumbi azali kosenga mbongo akutani na Katumbi asengi mbongo baye comprendre que mutu oyo azali muyibi eloko pe ya mutu ya depuis ya bandaki kosala awa depuis ya bandaki koyebisa biso tozali komona ngote de yango wana relation et ça lokola est divisé sina yebisaka yo lisusu ke tozali na mususu awa Bishop Olise Bishop Olise afinga Katumbi ndengeni avant afinga Katumbi lelo mtatombola bendele ya yokanga pe toyebani omoni eza libanzi eza fete ya bato ya mabanzi abino suko bokoti bozanga nani bokati suki mais ekoyebana kaka oyebi Katumbi asali ebele pona bato ebele mama mususu tokolobela yango vérité tokolobela yango po ka bato bayeba oyebi Bishop Olise asaka makelele awa bazali kotindela ye mbongo chaque mois batindaka ye mbongo mwasi na ye koyi na lift atindi message na epai Moïse Katumbi ba comprendre que mwasi ya Bishop Olise asali ni akufi batindele $3500 po bakunda mwasi na ye témoin bokechwa ya mbo témoin ayebi likambo onga oloba ndeko nanga eso ayebi makambo oyo Jano Kabuya ayebi makambo oyo ta dossier wana ekoyaka ke Bishop Olise akofulila ni mwasi awo batindela $3500 bakunda mwasi azwi mbongo asomi bilamba ozo comprendre ta batimbeli ke muto oyo tozali kozela to mona ndenge bazali kokende kokunda mwasi na ye
tout le monde est bembêté jusqu'aujourd'hui. Donc moi ça kufanete. Moi si peux akufate azali mongo on a commis au sommet yango ba bilamba au sommet yango ba sapato pour aller quand na ba mission abando finga bando langa lokola ba obe ma sombo oyo na France que ayebi ko lata te. Vous comprendre? Donc vous comprendre que ba vie belé ba kotina makambo yo baza ba miibi bazali bazana makasi ya kosala te. Vous comprendre? Ba komi matolo. Vous comprendre? Na yakawa na futi mbongo nanga ya transport na futi hotel nanga na sali makambo nanga na moto kinanga. Je suis responsable naza papa ya bana. Yo Moïse Katumbi tinda ombongo na fin. Nazo yebisa yo boye. Kozata un rend ya mutute na tikala kolia pendant na bana makambo nanga ya les amis de Moïse Katumbi, même pas un rend. Zamene azali témoin na motema nanga témoin. Vous comprendre? Même pas un rend ya mutu na tikala kolia te. Ezali conscience nanga ne ezali ko travailler. Vous comprendre? Ah, conscience nanga ezali ko travailler. Même jour son excellence Moïse Katumbi ayakao. Tozaki na bango. Vous comprendre? Ba master balia l'art ba zo ba l'art ngana bima parce que nazaka na musala moko bo ifona kendo sala na diriba to na sala 2 jours 3e jour oyo singai ke to fanda to sisa makambo nyonso nazaki na musala oyo singai ke na kendo sala na oyo bebisa musala wana te poke nazali na posa ya mbongo mususu kotoyo na kenda nanga ba ndeko nanga baza ba témoin lokola ndeko nanga oyo choix du peuple ata na Londres Amouri wa Kenge Amouri ayebi makambo oyo tozo solo awa viena ngai Oscar Rachidi oyo azali directeur ya cabinet ya son excellence Moïse Katumbi ayebi makambo oyo parce que nazwa invitation na ngai à partir à Bruxelles. Vous comprendre? Ndeko na ngai Sylvain Mukeba na Londres ayebi makambo bango ba benginga grand frère Oscar grand frère Marcel Kasongo na Dallas alobi est-ce que Peter Mukendi basi ba bengi yo parce que mokonzi azali koya na Afrique du Sud. C'était comme ça nayaka te bato mosu ndenge bayaka wa bazoluka ba matana ni na mili po bakota na kati te biso to yaka na ba invitation bien yake ba yebike Peter Mukendi c'est créateur visionnaire ya les amis de Moïse Katumbi na Afrique du Sud ensemble salami na misulanga mokonzi ensemble étant aïe en Afrique du Sud ensemble salami c'est-à-dire ngai nazali ba parmi ba créateurs ensemble. Vous comprendre? Mais parmi donc makambo ye ngai ezo salema nga naza na kati wana. Vous comprendre? Tozaki na bandeko ebele bandeko na yo mususu ya media ba Serge Kabongo ba Mike Mtebai ba Daniel Safu de Nekolezer tozaki na bango ebele na kati ya season 9 kuna. Tozaki bien occupé sans problème kolia makamunyo sur hôtel et pas son excellence Moïse Katumbi. Vous comprendre? Yango tango ta ba bengaki batu nazaiki congolais na kati ya mboka oyo penza ta na koti na salle ba mama na ngai oyo baza na poto bandeko na ngai mibali oyo baza na poto oyo ba uti Congo ba musu bazaki na Nord Kivu kuna bayaka ba bige sesema félicitations pona musala ozali ko sala na mboka oyo ezali teke ozo sala musala pona intérêt moko boisima soki ba pesiote ofongoli manga na yo obande ko finga ozo comprendre ta ba comprendre que muyibi ya Bishop Elysée aza muyibi aza menteur bakatiye a changé minduki na ye contre mutu oyo azai kolesa ye afinga Katumbi ma media nyoso afinga ti na suka totali ka boya ke tala oyo nyamazamba eloko moko te yango wana to si to comprendre que na kati ensemble to yebi ke oyo azanani batu baye na kati ensemble parce que ba yebi ke Katumbi aza incontournable batu baye na kati ensemble ba mususu bazana ba intérêt moko boya mabe ozo comprendre to mika kota to fandi boye to yebani déjà que non oyo les affaires ya ni ya mabanzi tozo zela suke kokola ba mususu ba okima. Merci beaucoup Papa Peter, merci beaucoup Fontenay Soubois, ba mama nyonso o bota mona ndundu, o bota mona moko ya kizengi o apesa ko souci. Mama Adel Yombo zo lia na bango sani moko zo sepela na bango elongo zo kabola esengo na bana wana chaque samedi na Fontenay Soubois, Mama Adel Yombo, maman présidente, Maman Adel Yombo na pesi moté ensemble pour une nouvelle république à présent dans la moi mboka na pesi toujours moté. Toba na masolo ya Vital Kamerhe na fête ya ampe akendaki koluka nini ye na mwasi na ye OK ya tout le monde na ba azola na opposant azola na pouvoir sko position ya Vital Kamerhe eza wapi nanga na yebisa bino Kamerhe za caméléon na loba ngo butu na moi na chama na munoko te caméléon azali nyama moko buye azaba couleur ebele
caméléon azang nyama moko buya za trop dangereux. Caméléon baliaka yete. Caméléon kobota na ye il faut amata likolo ya ngomba ou bien likolo ya nzete mulai amibambi na se bana babimi ye akufi. Caméléon c'est nyama moko boye ako changer couleur na minute muke. Omoni ta bozolo ba makambo ya kamere ngana loba kamere depuis kala. Lelo oyo mbili tozana ba condition tozana ngote. Na sens nini? Omoni dialogue ya liboso oyo Tshisekedi aboyaka. Kamera la kaza kwa. Alobi toujours kende. Ba pesi kanyaka. Nde place azwa Amida. Moi c'est Jibem Pia. Na mbongo ya pouvoir. Aza moi c'est Jibem Pia na tout le monde sait que ba bota na Jibem Pia na bana misato. Aza moi si na ya liboso. Ya Jibé. Na yebi ke Jibé bota mwana kombo ya naye Abraham tanzaki na classe. Mais bana penza ke ya kati ya mariage ba bota na Amida. Ba boti na ya bana misato. Bon siko ngai na ye mitu na garge mwana moshi yango eloko nini azana ngo azana eloko ya or robe azana eloko nini oyo na comprendre que baza basi moko boye baza bachor baza basi moko bandoki hein omoni aza moshi moko boye soki akomi pembeni na yo yeba ke eloko moko boye pa na yo ekolimo hein azaki atanto avant to koma ba kamera wana obi ke Amida azaka pe moshi atrena et politique nambe ah bon anga zo yebisa bino vérité. Avant qu'il n'est pas Kinoni ba simsaka ne touche. Hein? Kinoni azaki na posa azwa mbongo. Et bi maté que chef de l'état azui moi c'est un musicien parce qu'il y a un monde spirituel na bango ba kenaka ba yebisa qu'il faut zwa moi si a star moko ya kati mboka na yo pour ko maîtriser makambo. Ta azongi atali siko bana basi atali basi ya ba star na biso batali no moi si o azali elongi ya bien azali moi c'est Jibem Piana. C'était comme ça parmi ba musiciens ya Jibem Piana nde bateka ba pesa numéro ya nani ya moi si ya Piana ta pesi numéro aller ba contacter ba yo chef de l'état tellement moi si aza lettre moko très faible na se ya mokili oyo yango omoni le loto kufwaka ezali soki nzambe ayeba ki mwana mwasha ko komisa biso na liwa ou bien Adam soka yiba ke liwe kokota na lolenge ya mwana mwasi angandi mateke azala na mwasi pembeni naye tant ba koti déjà likopa wana ale mwasi akwei e politique na mbendie ta bendie déjà Jibem Pia nazaka libanda na makambo oyo ozo comprendre azali libanda ya mboka kena ko beta concert ta à partir ya kuna beti concert de simate à comprendre que mabe et koti na parler ta zongi boya comprendre que makambo oyo azali ko mona ezaki ya vrai c'était comme ça moi na moi swana bimi ta ko ebimi na Congo que chef de l'état azui nani azui moi c'est Jibem Piana pour ebima bien te que azali que moi si ya chef de l'état azui moi si un musicien nde bakenda kosala diluana na kinwani ozo comprendre mais avant bakenda kinwani kamera zwaka ye déjà on nazali koloba ezali vrai bo vérifier ngo boko yebisa ngenge ezali vrai information nazali kopesa kamera le kaka na ye déjà taba monique ye azali président ya nani ya assemblée nationale et obimati bien te toluka kinwani nde ba yebisi kinwani okozala soki représenter biloko nini awa feti tokosala yo biso nde tokofuta makambo nyonso kosalema après bazwa monta munene ya mbongo bapesa ye ta bapesi didi kinwani akei kuna mwana liboso basacrifier ta basacrifier à comprendre que mwana mwasi wana na kati ya vie na ye didi kinwani mbongo ekomi kolimwa ta mbongo ekomi kokima kinwani a comprendre que nazali na sirene na kati ya ndako na nga soki ozolala na sirene yeba ke soki bazwi yo te eloko moko boye na kati na yo akozwa yango à partir de cela kinwani ayo comprendre que kombo ya kinwani ebungi na histoire ya bamisien congolaise kombo kinwani ebungi na communauté congolaise totikali kaka kino papa kinwani oyo ya kala kinwani oyo ya lelo te ozo comprendre ta comprendre bongo ale libala esali ekufi ta libala ekufi déjà oyo azaiki bilanga na ye ya kala ozo comprendre azaki déjà bilanga na ye ya kala azongisi no ndenge kinwani aboyi yo eza problème te moi je suis capable na go kuzwa yo na zongisa yo na ndako non momi wana na kadamida kamera bengi ye ya koyebisa ye ke yo soki aboyi yo eza problème te na kokotisa yo na palais ne kamera boyi mwasi ya mama ya bana na bango
ozo comprendre aboye il paraît azaka on a Johannesburg awa voilà to ebi makambo nyonso wana azalaka awa nde abengi mwasi wana nani Sirène baboti na ye mwana komona soki Israël soki Isaac donc na kimutuna na yo Kamere azalaka mutu moko ya position te Kamere ninga azali wona ayebi déjà que le peuple congolais jamais bakoki kopesa ye confiance ata butu ata moyi koza mutu moko te oyo déjà Kamere tomoni ninga a dribbler biso hein Kamere na 2011 yo yebi ta balinani papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba lingaka kutana na États-Unis a dribbler ye hein Kamere asali biso et politique na a modifié asali livre mobimba yake asali livre nenge a poni et politique na alakisi et politique na nenge akoma nani akomisie congolais ozo comprendre azui ba mbongo ebele ba piller Congo ba Kamere wana le lo oyo Kamere tant toujours ndimake azali opposant na ebité ngana tikala kondimate ke Kamere azali opposant na bandeko bazali kolanda biso baza d'accord Kamere azali opposante yé a komi akaka mutu mabe na dernière minute ta bozui conclusion valable to suki sana likambo boye o mona Kamere lobi soit ayete o moni nani papa vient nani vient na biso nani o ba beta ka boru na mutu nani Martin Fayulu aboya Kamere a sentira Kamere te Kamere c'est un grand traître na RDC Kamere aza opposante ngana boya ka yebutu na moyi Kamere azali wona azali lokola ndoki moko boya ye azali ko bozolo bokoti na kindoki na bino mais ye azali ne kozwa kaka ba information ake avant makambo na bino e koma na suka ya BBC yango. Donc pour la Kamere aza mutu ba majorité jusqu'aujourd'hui Kamere vivra ndenge ni vivra ba mongo ba pesa ye Kamere batuna ye ya parti politique na ye bazali na kati ya batu ya majorité bakota na Sami Badibanga pata basalaki ba votaka premier ministre Sami Badibanga batuna ye bazana kati wana azana ba 10% na ye bola nanga penza na bokebi Congo eza lopango ya mutu te na lobaka ngo nazali ko répéter ngo kaka po boyeba ke Congo ezali lopango ya moto te kasi ezali lopango ya ba Congolais soki biso tolali balali biso soki tosali blague na temps o tozana ngo ba dribbler biso parce que balle awa ezali na penalty tellement balle eza penalty il faut toluka joueur ya makasi oyo akokotsa bi soki tokotsi bi te batikali na pouvoir boyebi ke toko souffrir Congo ndenge tozokende nango tokoma na ta moko boye okomi koboya kondima ke oza Congolais nazali kosenga kaka ba Congolais nyonso amour pona mboka na biso totika makambo ya ba tribalisme totika makambo ya ba tribalisme ke moi nazali muluba nazali muyanzi naza muswahili naza boyeboye lokwana ezali kozongisa biso sima oleto kende liboso ba ennemi na biso o bazali liboso na biso bango bazozwa un pas parce que division côté na kati na biso toyebi eloko mususu ya motia o to kosala te to bosani vision na biso ezali ke ce n'est pas kaka e politique nambe akende ezali e politique nambe na régime na ye mobimba pendant 20 ans oyo bafandi na kiti ya bokonzi ba piller RDC e politique nambe bazali na 70 compagnies oyo bazali nango monde entier ao ozo comprendre ba passeport surtout sali application ba passeport mbongo za ya bango oke kosomba nani disque ya mutuka mbongo ya bango imero ya mutuka mbongo ya bango o mata avion $10 soko za eza local soko ezali obimi mboka $50 mbongo wana ya bango c'est-à-dire nazali kosenga ba congolais tolinga Congo ozwa nationalité quelque part mais yeba ke makila na yo tant otikala ka bomoto na yo ezongaka ke je suis congolais Congolo eza mboka ya bakoko na biso eza ya bana na biso eza ya biso na pesi mbote na ngali susu mokolo ya lelo epa ya bino boyambi ngai na Afrique du Sud na Johannesburg na pesi mbote epa Didi Lipumba oyo bozali kosala musala ezali komonana
na pesi mbote pa ya son excellence Moïse Katumbi ya koloba ke kolemba te bitumba oyo eza bitumba ya nzoto te eza bitumba ya mulimo. Avec Dieu nous sommes capables ke tokozwa oyo tozali koluka. Nazali kopesa mbote na nga epa ya grand frère Marcel Kasongo na mama Mado, na pesi mbote pa ya Rachidi Oscar na Belgique, na pesi mbote na nga epa ya Sylvain Mukeba na Londres, na pesi mbote na ngai epa ya honorable Francis Kalombo, na pesi mbote na ngai epa ya basali ya nzambe oyo bazali kosambela na sincérité bana nzambe bolala te. Congo ezali ya biso, avec Dieu tozali kokoba ke to récupérer yango décembre oyo nzambe asunga to récupérer pouvoir ya ke démocratie na droit de l'homme oyo tozali kosenga ekota na mboka na biso. Nzambe apambola RDC. Merci beaucoup Nzambe apambola RDC. Chers amis fidèles téléspectateurs, c'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Papa Peter Mukendi. Il vient de Durban. Maintenant, Aza Awana Djobu, tout ça n'est pas mission, tout est solo. Yambo Ganabiso, Congo, chers amis fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup. Maman Adali Yombo, maman Léa Nabana Bandundu, Nabana Bakizeng, Banu Mabuaka, maman Lungula, maman Labango, stress, Léa Nabango, na Fontenay, Soubois, na Kata Paris, maman Léa Nabango. Maman énorme, maman énorme, maman ensemble pour une nouvelle république, maman Adèle, la Pétion Beauté, il y a président Ndala Wandala Mona Mbuka. Merci beaucoup encore, on avait Marcel Ngouy Nadalas, maman Mado. Merci beaucoup à tout vous avez maintenant la émission la biso. Wabino Yannick Wenge na rappelé na bapona bino ba combattant sur Mbuka toujours bundara pour Mbuka. Merci beaucoup na le boss jeudi di Pumba tonton lycée la Pétion Beauté. D'ici là portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.